masape senga saki na yebelo ko za kati tenengene na funga saki boy na kutena na mama la na kati la wana pesa nga vertige makasi donc d'ailleurs ko se retrouver na Angola. OK. Na komi na Angola kuna na bandi ba faire mais mbongo wana pena na ba faire et produire même pas le côté. Na ko fait 5 basi akebota pour moi ça pour faire. Donc 5 basi d'affilée pour ba ko fingai. Graine ya mabe oyo lo na kati ya vie na yo nde muto créer lo makambo ebisolo nzete ya bololo. S'il arrivait que un proche mo asala o mabe mo mais oyeba te ka sala o mabe et kaye ko sengo bolimisi réaction ne aux alande. Après tous ces moments gradi yo limwa oyebi risque nini yo tsanga na société. Non papa moi mon balo c'est un aventurier. Bane bien saki lo mutu nanga parce que ndena zabu na monio de la moni na mona da mutu akina para bato zayo. Donc oui OK nano na cette parce que na biso mi bale mutu avile moyi bezayo. Et on coupe na biso me mutu za maestro zayo. Na monio bandi na yawa malheur saki déjà bane belé tala okenda au salé la saki et tu dois me former ni les ezalaka na saki et naza posa zo pa nanga. Pardon, s'il vous plaît. Mais regarde-moi ce monsieur. Non, pas Christian, pardon. Donc, il y a un seul banangai qui est même le grand c'est la église. Non, il faut même tout. Non, faut ce sont des bêtises. Vous tous, vous deux, vous êtes des voleurs. Voleur a volé. Un voleur a volé une autre voleur. Autant la base service à sécurité. On dit que na test mais ko changa na boulot na ko ezaka yo lisute wana biti na mwezali bisika tout ekolekela il faut etika neya tika lo banano tika bimisa nanu limbisa pena nyonso wana liboso zala sincère na yo moko et puis na Nzambe. Amen. Yami balé tikela nyonso na maboko ya Nzambe. C'est ce que je peux dire. Bana ya France mobimba shalom. Nouvelle ezali ya malamu. Na kozalana bino à partir ya le 7 mars ti le 14 mars kati na Paris. Pour na ba délivrance ya moko na moko koleka en privé. Des fois ezalaka très important. Ya kosala ba délivrance en privé. Pour na ko permettre biso ko kota profondeur ya problème na yo. Pe source ya problème na yo. To kota ki profondeur pour na bana autiste. Babikaki to kota ki mobino pour na bato ya sans papier. Bazui ba papier to kota ki profondeur pour na bata maladie babikaki bino moko botala ba témoignage. De toute façon aux ans natala kango mingi na ba YouTube na ke délivrance en tout cas tout 5/5 ya Moïse va vivre le fara au monde mais asa eloko na Nzambe Moïse a eloko na Nzambe commentaire ya te na yenga mo na vivre na monde na kina ba doubler na makolo mais na minute nga yo na telemi en tout cas tout va bien na ba tension ekei Moïse a eloko wana et puis na prophète Nzambe Nzambe Moïse a osala na mo na sentir papa donc na tension ekei na sentir donc papa Moïse a eloko na Nzambe. Donc azali prophète azali eloko na ngamo na ye en privé na vivre amour donc commentaire ya te boya na ozana bokomo na esa kuja kolobate donc voilà ezanga mon frère Junior merci en tout cas na ozana na eko kumisa Nzamba ozana parce que na yaki participation ya délivrance en privé et puis kozonga na ngana ndako na senga ki Nzambe a pesa nga musala fixe parce que nazala ki remplaçante na pesa ki requête na papa Moïse abondela ki po na ngai et puis kozonga na ngai na mboka na ngai Nzamba ekosala bikamwa kaka moninga tozala naye alobiye azongi mboka naye a préféré aumela kuna atiki poste naye balobi madame yo peka mtozo remplacer Nzamba ozana ona yaki kosambela ona yaki koluka délivrance asali changement ya poste na facilité nyonso yango na ye otato la Nzambe wana Bible lobi soki Nzamba saleli yo il faut opesa témoignage yango édifier peuple na kati ya ozana na okumisa Nzambe ya papa nanga Moïse azwa lokumu kembo masanjoli na miracle oya sali kati na bomoi na ngai pona ba oyo balingi koza ba place pona délivrance privée contactez Maman Thérèse
matondo boya ebele mokolo wana mingi kati na bino bakobika bana ya autiste bakobika bato ya sans papier bakozwa bato ya maladi bakobika bobenga po batia bino na liste ya délivrance le 7 mars eti le 14 mars nazozela bino na moto balinga mikati na nkolo nde bomoninga po ça fait 8 ans nakanga masuba te masuba ekanga te to soma na yoki posa masuba il faut que non c'est-à-dire nakoko kokanga masuba te même pendant 2-3 minutes et obima kaka ebimi mbala moko ebesi bilamba na nga nyonso mais nzambe asali naleki na délivrance epai ya papa prophète Moïse Makoma. Papa prophète Moïse Makoma abondeli mpo na ngai et le même jour à la même seconde masuba ezotanga nga susu te nde bomona nga bo masuba ezanga susu te. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a Hosanna ministre international. Il y a Papa Moïse Makoma. Pendant 7 ans, moi la père. Parce que jamais, ce qui moi, c'est que mon père est au bout de la tête, ndi yango ko tala ke boka bwana. Eloko ni yo senga biso awa to sala nini pona to senga botoni. Shalom. Balinga kat na kolo tikete Yesu Masia pambo bande ko nyoso balinga biso balinga chaîne na biso chez biso télévision pour mesala mingi pe ko na biso na émission na biso ya Bravo Jésus nzamba lola pambo bande ko nyoso surtout ba abonné na biso surtout que na bato ba prière pour na biso bato ba considérer biso bato yo ba yebaka ko soutenir biso de près et de loin. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment. Merci na kolo Yesu Masia pour na pe mabomo ya pesi ngai na onde kozola nanga je crois que pe mabomo été aurait jamais kozala envie pour que Olanda biso. Merci encore une fois à la communauté congolaise partout bozali nzamba pambola vraiment bino pour ba soutien na bino. Merci na notre DG na Komba Chik Mukadi, merci vraiment papa et puis na mère double maman Lydie Mukadi, toute la famille Mukadi. Sinon mbote ebele sans oublier notre cordon na Kombo ya Denis Monsolo, tout moni notre DA et l'Eliach et puis sans oublier encore une fois la caméraman Lelo na moni un grand travail qu'il est en train de faire Yemoko Israël Monzo. Et puis, na tout le monde, vraiment, je crois Lubumbashi, et ça bientôt, sport kalamingite, pour l'activité à mon nene à Makasi, sur des grandes journées, journée moko unique, je crois communiquer ko lekala. Na ibisi bande ko nyonso, bande ko Kolwezi, bande ko Fungurume, bande ko Yatek, bande ko nyonso, Este Mobimbana, Goma, Butembo, Uvira, tout le monde, tout le monde a besoin, vraiment, bozangate, na rendez-vous, on a terrible. Kalamingite, sport, ezobanda, fait que de Brazzaville, mais notre DG non, nous devons maintenant, tout banda, yango, na Mboka, précisément, na province de Bisso, il y a grand katanga, te benga Lubumbashi, bande konyoso wana, je crois, beaucoup d'adresse, beaucoup d'endroit, puis salle, la activité, voilà. Ikozala obo mona ne kishasa za muke oyo tukoya je crois ikozala ya koleka mingi puis Yesu Masia kokumisama gloire peke mbozonga et pas inaye bon séjour na Lubumbashi na une couple moko ya ne oyo ya ne passé ya Obin Makaya ici aussi à sa femme aussi na kombo ya Sarah Malves oyo wat baza séjour na bango baza na kati ya mboka ya Lubumbashi nzamba lola abomba pe abatela bino. Merci na notre mon petit que j'aime beaucoup na kombo Arabi Kitoko, que tu te bénisses beaucoup. Wow. Je suis pas seul. Je suis avec un homme de Dieu. Je crois le totonga moi muke pour le na yuki na tongo. Totonga moi muke qui il s'agit de notre Ntoma Fabien Poi o tozani awa. Shalom. Shalom papa Eric. L'homme de Diboni. Et kimi ezali na ngolo nzambe. Kimi ezali na ngolo nzambe. Yo beti nde bomoli bako. Léon Atonga la bigi biso tuza fier makasi manager na lobi ke tangu yo ya kyobite église zakuna bolu kelanga puna nini to bata fier to yiko yamba bato te to lolendo surtout mingi batitoyer lelo na tongo lelo ce qui na beti sinde komo libaku on a comprendre bien tes papa Eric. J'ai dit Asuka.
Je dis à Souka. Oui, de comment ça a besoin d'abisso. Mais yo, lui, église zakuna, olo kilanga nini. Pour Nicolas Zaboye. Dédé, to kon fier lolendo. Bon. Nazo yebate, Papa Eric. D'accord. Je peux tout faire. Mais sauf que ça insolent. Voilà. C'est ça aussi la réponse que j'avais dit à cette dame-là. Et surtout ceux qui concernent Makambu ya Musala. Ya Nzambe. En tout cas, na kosa de l'ango lolendo te. Na dit que à cause de la lobby par rapport à contenu à 2025, peut-être cause à la benga kinga au moment où il a besoin nanga. Parce que c'est pas pour rien, Papa Eric. Il y a un adage qui dit, c'est lui qui veut noyer son chien, l'acquise des rages. Et oui, cause à la kazaki na problème, moko, na moment où on a zaki occupé, a benginga et qui a zwinga te. Depuis wana, etikala comme le problème mobimba na vie ya mutu. Parce que batu oyo, alimbisanga, parce que na yebi nanga te, jari ya mutu ozolobela, bon, na yebi te, mais na osala quand même effort ya ko analyser, ko comprendre les pensées par rapport à maloba ndenge lobeli. Parce que je me rappelle que na ba milulu nyonso ndenge sale maboye. Des fois que nazo sala effort même na ba état nazaki na pota, je faisais l'effort ya côté même pendant 3 heures du temps ya koyamba mutu moko tozo solo ya kotelema. Mais ko répondre mutu ke église eza kuna olukelanga nini. Sikonga mona iko sala nini wana. Manager nem talobine bo abi pama yo ka yite monti ko répondre que bon, ça ce sont les Congolais, les Kinois sont toujours comme ça. Et c'est sûr les mutu mo utaki poto. Voilà. Oui. Voilà. Tant le bide ya bongo, je comprends la personne. Okay. Parce que na benga qui est compagnon nenda benga kinga. Oui. Il y a des choses où il y a qui ko salema awa où on avertit ça qui est. Mais hélas, nzamba permettre que ça salema bongo. Ah d'accord. Mais là en tout cas ça y est vraiment inquiet et le manager a dit bon on y va ba. Bandeko na ba boy. Je crois bandeko nyoso au besoin programme na Thomas Faber. On a programme nanga. Peut-être des fois bien des fois musala mi go un peu moins retard. Des fois on a la zone on a des fois 23 heures. Imaginons mais 6 heures aux on 20 heures. On a un programme na muta prière mais imaginons. Pas en fait au cas de souhaiter pour dans la retraite non cas de souhaiter dimanche. Tant on a cas de souhaiter dimanche aux a un programme na ngozo to bane programme to kataki. En mois de février till le 15 je dois commencer tongo midi pourquoi. Puis on paie sa programme. Ba maman Sylvie chaque samedi nzama pambolo na papa merci et tozongeli ba programme na biso. Maman tete obenga ngaite. Na mbela obenga te. Maman tete s'il vous plaît zongela parce que boza ba ko tabwa kisanga. Boza bato nzamba pese poto konne ba notre ba séance de prière. Soki to betsa ima tuli ba kuna 2025 2026 bolimbisa mais muto na programme maman Kati. Donc na yebi ba kombo bato na ba programme en tout cas toujours qu'elle est directement pour la notre programme de M. Belé. Et puis, ma grande sœur chérie, maman Fifine Toumba. Ah, où c'est qui, hein? Ok. Tout ça pour noter. Merci beaucoup. Papa Boni. Bien, ça te bien. Ça te bien. Comment on a? Comment on a Timba? Ah, papa Timba, ok. Thomas, quand même, sur la prière. To Sambeli. Nkolo, merci pour na bolingo na yo. Merci pour na bola mon Seigneur. Likolo avina biso. Seigneur, biso yo nakati elanga na wo. Tosengi boanya oyo ya bonzambe na yo likola émission ok ta puissance Seigneur est régné na kati émission oyo na kombono Yesu Kristo to bondeli amen. Amen. Papa problème no elipso oyo na ngolelo ne ko sa na supermarché na bana ko kuma ba chariot soki mutasombi biloko na supermarché na ketile libanda mais to bana ko sa la cop moko na sécurité na biso moko azaki wana azaki vraiment ami na ngai ça ne tour moko ceux qui n'ont moi chando na kati ya supermarché na bimisi na pesier ya gardango na bima yende mtu akoprouver nga pona bima nango mais avec jour moko boye ye mutabosa na kisaki na place ba sia saki muta pesier saki aye ko zwango te tellement ye moya bima nango ezate ye sécurité abengi nga yebsinga ite gradio zo saki oyo tellement bino to fuyara bino yo soko bimi ngamu na ofuye yo
olekisa saki wana na Orlando kana pale toyebi ndeni tosala yo tofongola saki wana masapesi nga saki abimi na saki wana ke pale masapesi nga saki nayebi eloko eza na kati te ndenge nini nafongola saki boye nakuta ye na mama na lara na kati lara wana epesa nga vertige makasi donc nakokai même pas nabenga ye na nzela ye donc même pale appareil nakangi epuse nga nakende bavoyage tellement ezalaki mbongo ebele makasi moyen kokende kozwa baavion banini esimbaki te nayi kose retrouve na Angola. Nakomi na Angola kuna na bandi bafaire mais mbongo wana pena na bafaire et produire même pas eloko te etombe ke nakufeli 5 basi soki mwasi azwi zemi akebota po mwasi akufa soki mwasi azwi zemi soki akebota po akufa donc 5 basi d'affilée po bakufi ngai mbongo tu esali tellement eloko te yango tellement nalandaka bino depuis Angola nabi te nazonga naya apa na bino mosusu mwa solution ekoki kozwama mpo na miniti soni naza boye ndeka komoni nga boye ndenge natikala donc eloko te mbongo wana eproduire ata eloko moko te. Ok, Papa Grady, merci beaucoup d'abord pour l'encourage na yo. C'est une question na to na yo. To aider yo na net na ndenge nini parce que on rencontrait les solos. To no bande nini ke ndeko yo kenda kitango yo apesa ki yo saki. Est-ce que pas ki mbongo na kati? Te masa ndenge to sala kani kop ye ndenge azwaki saki wana ya ebike soki to ye na ye to kotala ngana ye saki de bo fungola bino elongo fungola biso mbale longo. OK, mais ngande ya na moni saki na moni mbongo mama kope kufi mama kope kufi donc idée changer ngai na ke na mbongo wana idée changer ke na mbongo wana yango nde mutu mbongo wana depuis na zwango donc makambo moko ila ngai belé na vie. Deuxième question. Quand même, contact, ezalaki, malgré que mon kanti changeaki. Te ndeka kana zoki mbongo wana, na retrouver mbongo, na kata contact. Au kata contact. Na kata contact. Bando Kinshasa, ça fait combien de... Banda na Otangola, nazo Kinshasa, ça fait déjà 1 mois et demi. 1 mois et demi. Ouais. Au Luki était? Te na Luki était, yango na ye. Do yo mo yoki pasi, Na yoki pasi. Na moni ke na landi bino trop na émission na moni ke mutu ko sala ngana senga ta moi pardon pour ngamoko de mon cœur na moni ke cause wana yutina saki wana mutema na yo wana mutema na ngai. D'accord. Papa Fabien, Papa on dirait comme si on a makambo loba. Oui, effectivement. Tant on dekwazo loba naki ba question na maloba no ke belé ezo tambulanga nyina yeba Papa Grady. Pourquoi boza déjà na musala? Pourquoi vous préférez kusala seconde musala ou yope eza ya mabe na kati ya entreprise? Ko wana to bande ko sala ngo trop. Yebi ba compagnie na biso ya Congo donc salaire eza tellement mukie. Yango to bande ko sala mingi ko wana et absolument ba transport. Sans corps pour mon transport et aux allemands boulot. Bongo bango na entreprise wando pesa na supermarché wando pesa bino bongo transport. Supermarché vraiment bongo transport wana ko bimate. Banda obimate. Ouais bongo transport wana ko bimate. Ya ko lia mais transport ndo bimate. Yango zalaki tellement cop pour to bimse loko. Faut sécurité ka muta couvrir. Yango ami na ngawana mutabandaki soki na jouer loko na ye pa na ye donc ya community mutu akosala mpona bimisa eloko na supermarché. Ndeko na Grady nayoki okoyoka koloba nzamba pambolo na premièrement ndenge olobi oye koluka solution epa na biso mais tout ce que oyo vivre sa cause ya graine ya mabe oyo lo na kati ya vie na yo nde muto créer lo makambo ebiso lo nzete ya bololo nena loba nini par là moni ti oloba ke nazo mona depuis mambu ya sac on dirait biloko na nganyo makambo na nganyo se etambola te effectivement tout est lié na mbongo ezaki na sac wana c'est conscience pena ngamo ko conscience na nga ezo l'accepter na ke ça moni
Au lobby, on fait les basi comme 5. Hein. 5 spirituellement, il a sa puissance. Et puis pourquoi après 5e femme de Oyeko se ressaisir? Basimbisio touche parce que mbongo wana eza mbongo ya makila. Eza mbongo ezo luka makila. Tala place makambo ibatami. Pourquoi ezaka moment mwasi aobimisa makila po abimisa mwana nde moment akufa? Souci fort pasteur. Parce que sort ya bana ezani. Ici na donc nanyoka mi fort, nanyoka mi tellement. Kasi c'est à cause ya mbongo. Mbongo wana eza mbongo ya mabe parce que total biso nyonso. Oyebi pourquoi ba banque ya minene po ba bomba mbongo ezaka ba coffre fort biloko mo boye batama. Mais il peut y avoir mbongo ebele na kati mais po mona ngo boye ezaka pasi. C'est parce que c'est qui o ezali neti mbongo la plupart ya ba mbongo ebele ezalaka mbongo euti na ba source ya mabe so kutia ngo ba exposer ngo boye parce que mbongo ya malamu po mona ngo etambola boye ezaka pasi. Ezaka pasi. Ya kolobeza kaka donc Nathalie bino trop nayebi ke ndi na ye apa bino solution ezali kuna landaka émission tellement solution ekozala oui mais senga sikoyo mo faut pe conscience. Tu as fait un choix na jar moko boya vie soit disant au gagner dans vie na ba décision mususu oye ko mizuela. C'est ce qui a créé tout ça. Imaginez oyebi batu boni oyo boyiba biloko na supermarché pe oyebi lolenge ya maluba boni oyo batu wana baluba parce que maluba eza semence mobimba. Pourquoi à chaque fois tozaka so okei par exemple oke pa musala nzambe tolobaka musala nzambe loba tali loba moko parce que la parole est prononcée est liée na esprit de Dieu peut apporter aussi quelque chose de nouveau na kati ya vie ya mutu. Amen. Siko ceux qui mutwana aza ya nzambe te. Siko aza ya azo sala ne na ngambo wana mususu na zabolo. Maloba tout akobimisa concernant eloko ne ya perdre. To eloko o ya piéger la ki bato. Ça apporte que les malheurs na kati ya vie ya bato. Donc tout ce que obiki, tout ce que ozo mona ba perdre, pe ceux qui opesi nzambe espace te, même vie na o e comme sans valeur. Souci en appelant moi donc na mona ke donc na vie les aboyé donc na tikale na le côté o tika na le côté parce que même na aura na yo même na étoile non et comment il peut étouffer à cause ya mbongo wana oyo saleli eza mbongo e uti bisika ya mulili bisika ya mabe ya mbongo e luka bilenge o bazala mitema ya bilulelo lulila souci na ngai passa moi ya te tout contacter ta masawana opesa yanga sak na singa ta pardon toko sunga yo ko senga pardon eza bien mais sera mieux au sengi pardon nzamba limbisio et puis au promettre nzambe que ozo banda via sikana ye et puis on aura peu le temps ya ko collection dans la délivrance parce qu'il y a beaucoup de biloko ebele fongwami à travers mbongo wana ningo saleli o eko étouffer vie spirituelle na yo. Amen. Nzamba pesa okimia toko sunga na biso yo mais souci ezala na mona ta masawana to benga ye na mona ye na s'excuser ata liboso o s'excuser poani pour grâce à ça qui ni on appelle ça nga yango ba biloko na moni na vie yango yeli ngai pour na bike délivrance ko ya nango mais nzamba lui pardon et délivre ka batu ceux qui na s'excuser même et pas na pour ça qui wana yuta ke pas na bon ya mutuya zala sincère na je crois na sisi ya papa Eric. Merci beaucoup en tout cas merci beaucoup je crois que papa Thomas Fabien ninga lobby papa azana besoin ya kamana seigneur pardon boyo ke bande parce que lui va question papa Thomas même atuni toi na spot publicité plus ma tozonga boyo ki ma papa Thomas lobby to landa spot. Merci né papa Thomas Autikoloba et puis né papa Thomas moi ba question sous à Tuni peut à révéler encore une fois ça qui wana
camarade naye aye bakite asimbisaki ka saki mais mutayo mona saki yana mbo makasi ezaki muto basimbisaki omoni ndenge mambo ekei les a passé surtout biso pour la gêne surtout biso tout ça to sala musala je ne pense pas ozo ba munoko je ne pense pas que musala mote ça makasa kopesa mutu mbongo ya transport ezati mais yaka capabilité mutu pe envie ya mutu de ça peut comme so ya envie yango toi dans le sport plus plus mana to ozonga mbote bana nzambe nyonso eza ngai babino mama ledi mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu aakompagne etouche mwana na nzambe moko mpona kopense na orphelinat bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. RTL Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Merci ndeko balandi totolo na spot publicité ya orphelinat Bravo Jésus tozali précisément na Banonou via 27A place où api notre orphelinat ezali centre de formation oya biso ya chebiso ezali na juste je crois na Kwenge oui mais na autres sango bien na kopesa Kwenge pembena ya mosquée ezawana ya centre de formation au lieu que la make-up au lieu que la voiture montage aussi puis qu'on filmer il y a qu'à qu'on s'inscrit pour que la mérite vraiment bazali ko clôturer pour que séance ya nini banda formation banda déjà to inviter ndeko papa ndeko maman jeune fille jeune garçon fananda ko coin ko beta na ko publicité te luka formation et ko sungayo makasi. Merci beaucoup papa Christian. Oui papa. Ça va? Bon pour l'instant un peu ça va. Un peu ça va. Ok. Obilo to bengilio. Na ibité réponse n'angeza non le quoi na moi sous question parce que nous allons tourner nous avons mon amant je ne comprends pas. Comme quoi? Parce que on a moins télémélinga des appareils des caméras bon. Juste que là on a comprendre té mais philosophie à invitation té. Ah bon, OK. D'accord. Mais philosophie et invitation, je crois, aux agents et à sécurité. Oui. Et il y a quelqu'un qui te connaît très bien, c'est lui qui nous a donné votre numéro, parce que, vu aussi, c'était une communication de passé d'Abikeno. En tout cas, Nana Moto et Aza vraiment, sur au tali même forme, vous comprenez que vraiment, Azam ta sécurité, ça fait plus ou moins quelques mois, vous travaillez, tout fait un andakou. Yango biso to solliciter to sustakio to monayo et puis notre aussi boss aza à Congo te yango to souhaiter bon to le entretien li solo ya boye et puis placer azali quand même à mona la personne oyo biso to tozo ngana superviseur ya musala oyo nde yango to linga quand même to mekape ko yeba yo. Ah OK je comprends donc ndenge na société continuer à intéresser ngande ba bisinga na ya ko représenter société par na musala na biso sécurité ndé na yo comprendre que nkolo musalo na zozala libanda mboka voilà donc ndé to solo la boy par rapport à ba corps voilà il faut la na biso en direct yango voilà on peut tout solo mais sauf le moi solo en public et ça salaire
Ah ouais, là c'est vrai. Seigneur Mangana, d'abord si on peut la musique à comprendre que je peux pas. Marié, célibataire, père de combien d'enfants? Ouais, naza célibataire, naza diana nzela libala. Ok. Diana nzela libala, naza na mwana te. Ah. Mais naza nzela libala. Nzela libala. Pourquoi bataille mbele boye? Qu'est-ce qui fait que bataille mbele boye? Bon, j'ai ça mutu na ninga na vision na ya. Et dépendant na ninga mutu na suba na bango de traiter ça le bango mususu. Na mususu va a boita sala mais compte tenu pe ba réalité, mususu ko comme na vie. Donc vieux ça ba réalité belé. Vieux ba réalité belé. OK. Et l'on est pour ça que on commence aux en sécurité. Ouais. Bon. Rebina Congo za en classe otangi ba réalité ya mboka. Vous avez un niveau d'études de boye, vous avez un diplôme boye, mais vous avez une petite chance de vous retrouver place pour la moutou, pour la mobile. Il faut quand même gagner un mois l'ipanayo, vous avez un peu équilibré dans le projet zanango. Donc comment au télé ma place au canal au télé maté. Donc si on a le besoin pour nous le canal ni vous avez un mobile quoi. Tu es encore chez vous? Non, chez moi, on fout là. Ah d'accord. Là, c'est bien. Je crois que vous êtes chrétien. Hein? Ah ouais, un chrétien. Chrétien. Ok, merci beaucoup. Okay. Je crois quelques mois, ni un Mickey, ou quand même tout, mais au Solanayo, il y a moi. Pour d'autres détails, je crois il y a une personne qui est vraiment censée dans votre département de sécurité. Moi, je suis pas de là. Ok. Parce que chez nous, tu as un département intercession, département et ministère, tu as un département, il y a ma formation, tu as un département, il y a quoi engager, tu as un département, il y a journaliste, donc on a mutu, ça quand même, un département là. Mais pour que la personne soit bien habilitée, pour les il y a contrat, il y a sécurité, je crois, tous la censé, bon, fala naé, pour me répondre sur la naé, par rapport à contrat, et nous sommes là comme, des témoins pour nous recevoir dans le salle. Ah non. Ils aiment bien parce que naïli awa ndi musa. Ok. Lo naïli awa donc na nesengo kuta makasi donc. Papa Eric. Oui. Limbisanga peut-être na katio maloba. Est-ce que oko permettre nazo juste attendre deux questions? Non, on t'attend trois questions pour me mettre. Ok. Papa Christian. Oui, papa. J'espère aux bien. Dès qu'on a bien les bandits, moi, mais ce qu'on a commis bien parce que on a comprendre, on a commis ce qu'on bien. Au lobby pe aux chrétiens. Oui, ensemble là. Question n'angali bossé zaboui. Ok. Est-ce que ozana mutu moko oyo asala upasi utilelo kuka kulimbisa ite? Oh là là, quelle question. Azala membre de la famille, azala ba connaissance. Asalanga mabe. Oyo. Bon, excusez-moi mais qu'on réfléchir hein, parce que tu azana été toleki na biso. Non. Bon, on a évité le cola moto, on a pas moto na ko bosana. Mais jusque là tu es bien que basala na biso ba mabe, amo boye, utaka na ba famille mike bon. Naza penza non na idée. Naza penza na idée. Naza penza na idée mais ayi baté soki na koki ko bosana na jusque. OK. Deuxième question na ngezaboui. S'il arrivait que un proche mo asala o mabe mo mais oyeba te ka sala o mabe. Et kaye ko sengo bolimisi. Réaction na yo zalande. Un proche asalanga mabe. Bon, non, papa tu as une question naza chrétien. Naza chrétien. Okozala chrétien. Mais ouais, ça ba tu msuba ensemble la mais ba ranking, ba za ba conflit za lango. Mo chrétien zaka ikoza ka titre mo mais ils avaient réalité za na kati. Mais ba mabe musu za rapasi. Pour toi ba mabe mususu, exemple za na mwana no boy mutabomeli o mwana. Asengi pe pardon mais na kati po bosana. Ils ont un peu moins passé na cause ba limbisi mais il y a différence ko bosana na ko limbisa. OK. Yesu ko tu na ngana soki ko limbisa. Ouais, ko limbisa na ko limbisa parce que so muta limbisi te même nzamba limbisa te.
les fruits dignes ya mwana nzambe. Amen. Après Eric, ngai nakomi apaisé. On va baiser. Nakomi apaisé. Merci beaucoup. Bon, quand tu as vu ce mot, tu as censé, bon, un document, contrat, tout le monde a signé contrat, et puis, pour m'envoyer ça, tout sur en coulisses, mais il faut d'abord attendre les articles parce que chaque entreprise, chaque société, ils ont une marche nango. Il y a un article nango, ils ont un obalobaka. Parce qu'il y a, dans chaque entreprise, il y en a deux documents. Deux éléments, il faut une entreprise. Ils ont un règlement d'ordre d'intérieur et puis ils ont un statut. Ce que moi j'aime, dans le règlement d'ordre d'intérieur, tout statut, il y a des articles. Il faut attendre. Si tu acceptes, là, on peut venir avec les contrats au signer. Si vous m'avez dit que vous acceptez, là, directement, moi, signer, parce que tu ne peux pas rentrer dans l'entreprise à bateau. Ils en ont raté. Ok? Bon, c'est là, de quoi on a dans le dossier rapidement. Beaucoup de sepsoé. Bonjour Christian. Grandi. Tu fais. S'il vous plaît, qui est au fond de la boule. Au cas où bien gradi, fanda. Bon, attends, tu on dit maté, papa. Attendez. Oui. Les gens qui ont pour signer contrat, bien vous me parler de ces gradines de tout ça, mais la personne qui est invité à pour attendre le parti. Mais c'est non? Gradi. Après tous ces moments, Gradi yo li moi. Oyebi risque nini yo tsanga na société. Oyebi makambo to sala na yo. Mais vous avez yango sali pona kuta na yo na s'excuser na nyonso. Te aza makambo to yo kuta no te ngana yeli makambo musala. Ngana yeli no makambo musala. Bo excuser ngana yo bebisa contrat na ngati. Monsieur Christian. Non, papa, moi mon balo c'est un aventurier. Monsieur Christian. Regarde-moi Gradi. Christian. Aujourd'hui peut courage avec Christian. Bon, ouais sac. Ya yango na yeto solanga na o esa. Non, oyelinga par na nga to masa oyebi oza mutu mabe. To sala kana ba copie ya bambala mbala. Pona nini kana copie ya saki. Ne Gradi zuma kaniso limwa. Na adresse longwe, téléphone le kakaté, la lelo zo bisanga, o comme le kwa mutu asopeli mai. Yango na ye to sola no pona mambasaki wana Christian. Oh, Papa Gradi. S'il vous plaît. Hein? Zana kimia Papa Gradi. Papa Christian. Papa Christian. On va comprendre tiens. Exact so sola mamba contrat na mutu nsuzu ya. Tenga zo ba yango na ye. Donc là je ne commence à comprendre. Bon, non que non à 4 chemete. Mutu asali ki okoma awa. Poto bengo awa. Ezame se Gradi. C'est pas un contrat de travail. Quoi? Mais il a quelque chose à te parler. Il a quelque chose parce que je crois sur la question malade mon papa Thomas et tout n'a qui au bien aussi oui aux chrétiens. Excusez. Oui. Na lina zonga suna makanisi. Do tindenga na ye awa. Ba benga na ya awa. Oui. Ce n'est pas question à contraire musala. Mais en des Gradi oyo un aventurier oyo. Non. Papa. Gradi tala. Oyi biso na mona yo. Oyi bien que na agent sécuritaire. Papa. Oyi bien que na agent sécuritaire. Na zabo. Pas Christian. Na zo baté boye sanga so za boulot. Na zo pona na za ba réserve. Toka eza ba bêtise ba benga. Parce que je peux même le cogner dans. Tala bon d'accord. C'est pas ça. Au long place na za la vendre na nga za ba mamsus. Tu m'appelles. J'ai la race. C'est là ça yo. Ce beau solo naé après mamba kopa boulot zali. S'il vous plaît. Christian yoka oui ah yoka na maloba no Christian. Papa Gradi le bas. Christian na yebi ke na sala mabe oyo ti lelo limbisa ngai te. Mais saki oyo pesanga wana yango defonga na mona ba malheur ebele oyo ezolanga na vie eza pona saki wana. Yango na ye lelo na émission na sali tout ba bengela ngai yo po ya awa na s'excuser. Yo po limbisa ngai. Zela non. OK, no ba excuse Ça no ba excuse no mpandi. Obandai bien saki ilo mutu nanga parce que ndena zabu na monio de la moni na mona da mutu akina para bato za yo. Donc oyi okena no na cette parce que na biso mi bale mutu avule moyi beza yo. Ela ngo kop na biso me mutu za maestro za yo. Na monio bandi na yawa malheur saki de ba nebele tala okenda.
au salé la saki et tu dois me former ni les gens na saki et naza posa zo parle nga comme melanga beskis ko le nga beskis te po elonga na lukaka yo na zo parle nga yango na yeto solo la devant devant pasteur na chaîne pour na masola saki wana saki na wana imembenga ba malere belé na vie na ebité susu yo mutu o simbelanga kisi po na ndenge na kenda na saki wana benenge na o moni ba bêtise on maître nani père excusez-moi o moni biso to ba maître ndenge komo dérouter boye na ebité so ipena bobaki mokonza wala nda biso libanda mboka pona na ba mama bien na ko kitela moni avani wana na ko tele makana kiti na sanité na moni ko non Christian la maître biso to sala la sécurité na on respecter mon solo sala mais au éviter c'est ça qui yo la place na ngakando c'est la sécurité fada man non simbate ça quand simbate lobby fanda na yoki mais regarde-moi ce monsieur non pas Christian pardon donc azolo banangai kengana mnakina ça la équipe non il pas mal mutu non faut ça va bien monsieur de c'est des bêtises moko bato peki ça vraiment ndeko na ngai monsieur hein pas Christian ça fait bien salon là na expérimenté on a habité sur le bima bien papa fanana s'il te plaît tu es malade donc on le banangai na kino ça là okisi ne loko yo na ngato libati na bango bongo so que les capé so que pesa ndeni na habité nous sommes des voleurs mais toi tu es un maestro muibi regarde nous matalanga ndoki Christian yo kangai Christian saki wana emelinga ba malere belé yaya soko yebaki oyo nga na passé na vie pona saki wana mais ozolo bebele boité ya soko yeko limbisa ngai mbala moko ata olimbisa ngai sala nga bien Christian. Bon, je crois au Kolbate, pas Christian. On peut moi avec Thomas Fabien toujours aider de na biso mobali. Je crois le Bosso, Marco za maestro, Marco za sportif Dabi ba mi balé ba maestro. Ba beaucoup mingai. Bino so mbalé. Je crois le bon na loba il y a un cas commis. Vous tous, vous êtes des voleurs. Voleur a volé. Un voleur a volé une autre voleur. Mais, Isaki, les voleurs volaient, voilà. Merci beaucoup. Je crois, Isaki, à des fois, ça pouvait aussi y avoir un super malheur. Ça qui en a, oyo, qui n'a pas papa Gradi. Tant azoi na ndako yana soma mbongo ebele et rebi de paso mbongo ebimaka et comme ça mutu maele mususu nda zwa kiango ameka kokenda mboka Angola mais mbongo wana ememeli ba malheur bat bayibi Angola emeti na Viana eza kwa prison centrale ya Angola mbongo wana ebomeli 5 basi pe basa wa kufa ndenge nini somo sa susi mso yake wa akenika kobota mosa kufi ndenge azabo yazaka no moni azawana nde afandi a réaliser le roi la ndarabiso depuis Kalangola na benga papa Christian na senge pa de pena la ibisaye ba effet ya eloko oya memela kingai saki apesa inga. Et on a likanisi na mutu na peut-être papa Christian no simbelanga kisite pona kimaki nango te de loko papa na biso Gradi ay nango yango wana. Bon, jana boli bisanga nana. Aibi ke elo mo lo yawa un voleur volé. Et puis mambo tu lo baké ça qui wana kindak na ona mbongo akiangola ndenge sala ki mutuli yalo et qui créer ba conséquences. Na pas beau tourner la ngai bien. Parce que mon lelo ba kuma ba aventurier. A mon ndé mbongo sili aibi ke soka zomi na dans un problème na ye a nga échapper. Est-ce que makambo ibisa bino Gradi mambolo bake okufela ki mwasi ba makila ba nini kaso bazo bota ba conséquences la ndo ba pena solo kande na mono ponde ne pena mono lobo atanga mutuku na pesa ko saki yango même to kene na mbongo na leki na ngayo
on a pays la vérité tout le monde le baboy ba la biso ke yo kuta ba conséquences na saki wa Christian na zo ya solo que saki wana memelinga ba malheur ebele na vie ce que ça lagi yo mtozo ki yango so on comprendre nga que te gradual ba solo saki wana memelinga ba malheur ebele na vie donc na sali na mbongo wana tellement elo côté na Angola na se retrouver na okufeli basi combien na kufeli 5 basi donc na on saki obota akufi na mwana bimi mone donc 5 fois malheur il est tellement mingi regardez sili yo ko lo ba discours rebelité pour un mot kande mata un mot conscience saison Ndeko Christian pardonna katona maloba depuis Gradia Kenda musala no pe kufati kasi monte so za na place ekitinga parce que munda lobi depuis Gradia Kenda musala no ekufa musala na kute kufa ka te tant ka yaki na saki musala na kufa ke pi ba kanganga na likamkutu na yebate do makambo komo yelanga na sala 50 semaines n'opina na prison do tant on le makambo ba 5 bas moi ça kufi 5 na on ba chiffre wana ndi tant le bi 5 moi esprit na nga et me ke pozo na sima depuis wana pe mamnyoso oluka osala e simbate makambo tout père makambo tunde na zabwe le vous n'avez si pour mettre ba benga na mbampo na kenda ko taba demande na kota na ba service à sécurité ba on limanga na test mais ko tanga na boulot na ezaka yo lisute donc na comprendre raté na ezali nini pendant que nga na za Jean ba oluka pendant que na ba compétence so ba tumisu na ba société musu ba oluka lokola nga donc je n'arrive pas à comprendre okotikala kozwa na musala te quoi à une seule condition. Tu dois te repentir, Ndeko Christian. Même sort Ndeko Gradia au vivre, et on peut aussi vivre. Même sort Ndeko Gradia au vivre, et on aussi vivre. Na façon na yo, yepe na façon na ime. Bino yonso ibouti na source moko. Ya on yoki na tuni yo question, ko kende na ye musala no ekufiti. Ye mutazwimo wasaleli. Nanya simba kisaki. Bon, makanisi wana ya ko te tozala posa ya makanisi te. Saki nanya simbi yango po ekoma ipana yi. Client sa bosa na kisaki pana nga. Nanya zu yango. Ngam nazwa ko na coffre fort na ina PC po yenda bima ka po biso to ko bima nango te. Bozo kabola ba malheur moko. C'est simple. Mbongo wana biti nango ezali bisika tout ekolekela. Il faut etika néant, etika instabilité totale, etika échec. Ya omoni o salibo et pona ozo musala. Tant des années au salibo. Zambongo ya mabe. Ndongo lobi koza chrétienne, luka chrétien luka elongi ya nzambe lisusu makasi. Parce que ora wana lipata mwindu wana ezaki accompagner na mbongo wana eza likolo na bino moi bon avancer ça il faut ilongia nzambe de mutu trouver solution do moni ye akanisa ki peut-être yonde mutu za à la base mais na ko solo na bino bo sala ba débat nina yo comprendre que bino nde bo simbi nde touche likolo maboko milai mukolo saki na ayebaki ayebiki a senti kati na bino ke bozana ba envie avec envie et ça est tourné parce que le monde spirituel est bakotanga les pensées à milliers avec awa batu sérieux bazali batu honnête bazali awa basoko diongo bazebele c'est que na boaka awa pona benda des pièges beaucoup ina Papa Eric oui je crois ngana suki awa merci beaucoup merci Papa Fabien Papa Christian Papa je crois Nana qui conseille à homme de Dieu. Papa Grady, qui peut conseiller. Je crois qu'il y a un monsieur qui conseille. Oazan de Konayo. Il y a vers Yorosenga, pardon. Il y a yango. N'engaba. Ça n'a limbisanga pena à nyonso en sala qui est. Christian, limbisanga pena ya. N'ebi ke malheur na me kenaki na saki na yo.
yango ni mtoko melinga boya ya avant ba sali nanzali basambela biso tika lubanano bisa pena tika bimisa nanu ya limbisa pena ya nyonso wana pona bike ko limbisa no so limbisi ngai basali nanzambe soki basali mabondeli moi impliqué boya ya limbisa vraiment ezalaki moi vertige ya mbongo la monaki wana yango esali biso yango esali nga poto koma boya. D'accord papa Kadi Kiofana. Merci beaucoup. Papa Nakoloba. Oui. Moussa Nzambe. Oui papa. Makambo lobi ça m'a vraiment touché. Ezaka ngate parce que tozaki belé. Moussa la biso sécurité tozaka tombe sur équipe de 4, équipe de 3, équipe de 5. Au même bandeko ba kozwaka occasion kolanda biso. Maboko milai na musala je comprends na comprendre ngo les amabe. Le loko eza yote eza yote. Ndiko nanga gradi na muna osenga bolimbisi. Le loko yo osenga nga bolimbisi. Eza yangate. Parce que c'est loko biso mbelende to yibaki. Soki teza moto to ko senga bolimbisi. Eza ndi nzambe na basana nzambe na grâce kozana ngo. Ba osela biso prière. Mais elo musu papa na nyana tuna. Parce que moto apesaki saki na yebi place azalaka te na bato mosusu mpe toyibaka bazonga pete so na yebi te mpo nazwi nanga décision mpo nde afukami boye eza yango mabe te me oyo koleka eza nde motema nde efukama mpo so tobi tokondo ofukama mpo ngai naza na kanda na emage na nokota na église me na garde na mémoire to na moni ye bomoni ke alamusinga malgré na nanga chrétien mpo nayemba na église mais eloko na ye wana etikalanga. Mais na makambo papa lobi na makambo peut-être mission oyo ngaki esauver nga dans la vie oyo baka ndeni ya otambwisa bomoi na yo et puis kondeni ya kozala sincère ya koyeba ko réparer ka ba makambo. Ça m'a vraiment béni circonstance tamé ke lekinde na kana kité en pleine émission boye na yebité mosali na nzambe ndeni bokoyi kosunga biso mutu kolo saki wana na yebi ete na bato misuto yibaka pesa babilo musu mutu akotindo boye mutu akosala boye kotelanga na coffre boye moni eloko sani olongoli toza biso ba gens ka biso te ba gens même bato basala na ba guichet wana ebele baba miyibi mutu musu aza na bakotinda kende na kati kuna même na ba flat kota boye pona sala trop kende boye muko musu na yiba na flat batindanga na kota. Vraiment son alba biloko esanga ma ya misu na kota na kelo bongisa chambre ya kilia asenga nga yemo kilia auta poto na kota bina mona mwa ba euro na wana tellement zaki belé na coin na longola mwa 50 € pona mona ba salaire na biso ya ba sécurité na ba mboko ndenge kende wana ba makamuso ngosa na ba vitesse o créer ka loboko mula inzo keza ba conséquences tala le nde to se retrouver ba ozo biso le misala te na ebité bo ide biso Ndeko Christian papa na ngai na oyebi soka maloba mibale. Merci papa. Ya liboso zala sincère na yomoko et puis na nzambe. Amen. Ya mibale tikela nyonso na maboko nzambe. C'est ce que je peux dire. Nazala sincère na maboko tikela penza. Papa naza près na mambolobi parce que ndi naza na nina bima amta sika. Nina bima et puis na ebisi ndeko na ngai liboso basali na nzambe. Na problème noté. Merci beaucoup. Parce que yende mutokende na saki wana salenga mabe mais sincèrement na miso ba sali na oloba na yo na problème noté nzambe ndalinga peut-être yo ki na saki wana poso peto ki na biso mbale nzamba bongisa ma na pas te ya biso monge yo kende na ngo basi 5 ngana tikala ki na moyibi nde tozoki makanisi na kangami pe na prison ba 50 semaines ba ozonga esute na ba misala donc lelo na ondima makambo change. Donc papa sunanga no papier s'il vous plaît. Ndeko Christian. Papier. Bon, je crois dans une maloba pour que tout me capable pour tirer. L'homme de Dieu a parlé des choses très profondes. Il a plus que même aussi la prédication. Zala sincère na yomoko, zala sincère na nzambe et puis tiki na nzambe ta. Ce qui est très important, voilà. Quelque part, les biens mal acquis ne les profitent jamais. Comment on a battu sur Ibaga, souvent on a bangu za agama be. Abe papa. Moi, il y a oui, ma gosse a mis la ranayo, mais ma gosse est mis là. C'est tout un esprit. Oui, il y a un peu de mbali, c'est la santé.
Dieu soit loué. Je crois que dans notre émission, il y a Marambo, tout ça, belé. Il y a un soit de faux oreilles au moment que mon les conséquences. Même frappe, à Sibi, on a 5-5. Que Nzamba la pas moi banegonyonso, soyez sur ma sia zonité tokozonga. Merci. Juduric House, nulle part ailleurs. Katia Lubumbashi, la Golf Plateau, avenue Abidjan, numéro 18. Waouh! Dans la piste, na monsieur Amneni. Dans la trône, ya ba marié. À table, ya boui. Dans la verre na biso. Verre à champagne, ezali. Verre à vin, ezali. Verre à maï, ezali. Et pas na biso, ma pesa un champagne na verre à maï. Parce qu'on a tout. Ah, ma protocole ya boye. Waouh! Voilà l'espace vert na biso. Bato balinga ba baby shower, mais événement balinga l'espace vert. Dans l'endroit na biso, on a ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retraite de deuil, nyonso ka awa na Juduric House. En tout cas, bato ya ki, ba mariage na nyonso to. Merci Juduric House. Hey, alors là, Juduric House. Et tu peux prendre 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi, c'est que mon père a zobota te, ndi yango kota la keboka bwana. Et là, on y a eu aussi la mission. Ah, tout ça, la nuit, on a tout ça,